sikeye mo talika ya bino mo tina Ramazani donc place mususu ya luka tine zate ok na bino musika te place ya luka tala tina Ramazani eza awa na chaîne ka moko bébé mamuki abotami la reine Nzinga TV ena mambo asita tina na sale lubute webi kena na sale lubute no desenga tina pour sale lubute ekozala awa na la reine Nzinga TV donc nga mutai bosona bande lubu nanga de bon soit linga tina bossa abonné pour vos dessus ti ta place tina za no barate tina osala musana wa bien mo kande bolinga nga donc bolinga sur chaîne o makasi bossa abonné massivement parce que mambo bien izo ya ba théâtre il y a bien bémission il y a bien ba comme on dit ba gag il y a bien ba elubu il y a bien mieux de la reine Nzinga TV pour retrouver mambo bien vous jamais de si les gens ont le comme la reine Nzinga TV parce que comment vous s'abonner sauf fini car on a pas moko s'abonner au raté dans le côté donc la reine Nzinga TV ma soleza c'est la reine Nzinga ouais azobeta moi tout bon mon akemo ebimi ba fidèle la reine Nzinga ba mbote la reine Nzinga abetaka moi tour kozama mon pépé kota banzete tant on sait ça bino que to ya mingi kota banzete pour kota banzete ezala malamu na batu nyonso bazana ba problème malade ba tension ba stomac ndeka na loba ba malade ndenge na kati nzoto la biso côté onde zaka malamu mingi kota banzete ba makasa esala bien tant on zo pema mon pépé oyo et ça vraiment bien makasa bien bozo mona banzete ebele likolo banzete ebele donc et ça là vraiment bien au même on a problème en ya ndenge nyonso tant on joue nzela oyo on se sentir vraiment à l'aise mon pépé oyo ko pe mango vraiment et ça là vraiment bien et on mona la reine Nzinga tant on nyonso ya ka koto à cause de moi mon pépé pour y avoir des autres salades pour la reine Nzinga zala mon pépé mon pépé ma lili de bon mon banzete boye banzete au bozo mon ezara vraiment bien koya côté à boye chaque fois la reine Nzinga bête la ngo c'était to ya kamingi ba côté à boye au moni ko tambola ezara mingi côté à boye côté banzete pour moi banzete et ça la bien kati na biso banzete ça la bien kati na biso et longo la vraiment ba malade belé o ezaka na banzoto na biso bien boye bi ke poto oyo ba malade comme pena telema belé batu ba koma ba malade ndenge na ndenge malade na ndenge na poto na mukilika tokoloba pour conseil nazo pesa ezo concerner mukili nyonso la reine Nzinga pesa conseil pour la mukili nyonso to yaka mingi côté banzete pour côté banzete et ça va vraiment malamu et l'on la malade belé o eza kati na biso yango ba fidèle la reine Nzinga TV la reine Nzinga olemba binote chaque fois na bête la binoka c'était dans no bête ka c'était boyaka mingi ba côté oyo donc banzete na ndento za na hiver kala mingi te to kota biso na été climat peso changer bon mona pe banzete na biso oyo e ko bota ba makasa ebele banzete ba makasa sili ko koya mais kala mingi te bon mona makasa vert e ko bimana kata banzete oyo siko tant makasa vert e bimaka o mona siko mu pepe wana sikoyo so mu pepe wana sikoyo ozo pema ngo siko zo pema ba mi pepe wana oko sentir vraiment yo moko vraiment que santé na yo même kola na butu oko sentir vraiment que ozo pema pema kitoko omoni ozo pema bien yango na bandeko nanga botozela kate ke ba makasa pe ebota mais na tango pe tozala hiver ezala malamu pour côté oyo okoyoka solo eloko moko te koto tozali okoyoka solo eloko moko te okoyoka kaka solo ya banzete kaka côté oyo tozali oyoka solo moko malamu bondi la reine Nzinga pour la reine Nzinga alinga toujours ba fidèle na ye bazala vraiment bien ba kola na santé vraiment ya kitoko. La reine Nzinga linga te ke ba fidèle na ye ba maladi donc ezana on a tina mon côté pour ko bela to yebi ke ko bela ezaka pona muto sa bela toza nzoto toza mai na makila na nzoto soki po bela kate ezape malamu te
eza na bato mosusu babelaka te mais soki abeli kaka mbala moko liwa kobela eyaka lango kobela eyaka tokoba pe te ke kobela yango ntango nyonso non nzoto eninganaka banzoto na biso eninganaka yango na sikoyo molie vencedor abetaka kaka sete bamaladi mosusu mpe biso mo tozoluka yango bamaladi mosusu biso mo tolukaka yango ovandi kaka esika moko yo sokanisa ke nabimaka mikolo nyonso nakendaka mosala oui obimaka mikolo nyonso chaque ntongo okendaka mosala mais ekoki te po wana eza mosala oke mosala ozongi mais ezalaka mpe malamu kobetaka tour anta soki osalaka na ntongo osisaka ta mosusu ba 16h na butu mpe na pokwa soki obangaka kote omoniki kote oyo nabangaka nga moko banzete ebelebele soki obangaka kote oyo na butu okoya kaka te na poko 16h 17h 18h 19h oye kote obeti mwa tour na ete mpe ezalaka nango malamu na ete bino oyebike na poto molili ekotaka 22h oye ozwi mwa mopepe kaka mpona 10 minutes mpona 10 minutes ekoki ntango ozozonga na ndako okolala pongi moko ya kitoko vraiment meme otikala ye kolia olie no na ndako pena bien oye kobeta tour na yo ntango okende na ndako okolala malamu yango na bomona ke ngai molie vencedor nabetaka vraiment sete toyaka mingi bakote oyo tozwaka mwa mopepe mpona basante na biso na olemba bino te ngai na olemba bino te nanobetaka toujours sete na olemba te mpona sete nanobetaka sete eza pena bongo nanobetaka sete tonolobaloba kaka conseil moto alembaka conseil te conseil balemba yango te conseil eza kaka conseil ezalaka malamu mwana oyo ayokaka conseil eza malamu mwana oyo ayokaka netoli te bon seke akoyokaka ne mpe lisusu te vine mobimba akoyokaka mpe lisusu te eza kaka la reine te la reine nzinga na bino azoloba ya nazaka awa naka nzinga nabetaka tour nzinga ya wana nalingaka nayemba me nakoka mpe koyemba te la reine na bino eboyemba te la reine eboyemba te nalinga ekusaka koyemba stambozo na mwana biso narsera shasha watara bango babike balakisanga ndeni bayembaka eza malamu ya malamu babetaka tour kozwaka mwa mopepe mwa tour esalaka bien esalaka bien mpona basante na biso surtout mikolo nde nazanga na congé profite nanga profite koya bakote oyo ntango mosala ekobanda ekoma kaka keloko moka ya 10 minutes oyeka 10 minutes ozongi bandeko na bondimilanga esisaka tension bamakasi oyo bozomona bamakasa oyo esisaka bamalade ya tension esisaka bamalade ya stoma yo moto banaomela bakisi ya tension yo moto estoma etungisaka yo yaka mingi kote oyo kote oka bozomona lokola afrique banzete na biso lokola afrique banzete na biso bomona esalaka bien banzete oyo bamakasa esalaka vraiment bien ok nazobetaka mwa tour wana tokutani lisusu kaka te molie vencedor aozongela bino banzete oyo bien otamboli ya moko meli mwa mai kopa mai kitoko omeli mwa kopo no mwa mai otamboli lisusu omela 2 litres mai 2 litres awa pene ezala likolo makasi omona partout na Belinda alles ok mwana la reine nzinga ya très bien opesa bami nanga mbote te loba lingala na basango mbote na yo ndeko
Fala aí Natal em português. Quero cumprimentar todos, né? Mwana renzinga aibine lingala te yalo baka lingala basango o mwana nga misato aibika lingala basango portugais ndalo ba portugais mais aboina mo eza makasi teka koza mo pepe ka mo muke awa et ça là bien maman pepe ça là bien takas awa ezaka toujours na parc totambula tomati likolo bunde se mwana likolo kuna nde batrain ezoleka nango train oyo soko mati yango ngai bana na matao na lapa etournaka mingi etourna pena alumani mobimbako ngai jour mona vanda ngai te naokende kaka pembeni kaka awe kotia ba 6 heures de temps na mati na train oyo bomoni wana nasala 12 heures de temps na lapa na ba jamais sikoyo ndenge ebangisa nga akofilme sikoyo ngai akoka biloko te natelemi kutu ame nazolenga nga mpe basalaka bien te natelemi sikoyo eza nanga kokangama me nazolenga ngai nakokana nga likolo te nakokana nga kozala likolo te naomwa nde nani nakweya me naza esika moko eza na sécurité vena bien matro la reine nzinga bino abanga na tembe la reine nzinga banga moi makasi moi eleki makasi. Bonjour maman Ginette, bonjour tozwaka mwa mopepe donc mopepe oyo esala nga vima bien so nabimi mpe nazwi mopepe na ozongo na ndako non na sante vraiment ki nakomi pepele. Mama Ginette, Canal Congo Africa is good. Moya wapi moya bimakasi. Hello bien, climat wezala ka boyko. Tona posa tango nyonso moya bimari. Eza tika malili. Tokoma lokola bambisi na kati ya congélateur. Kitoko te biso bato tokoma bambisi. Tokoma ka pio yango na 2018 na kenaki Angola. Na kitika na aéroport na sentir donc mulunge mais na sentir mulunge mo makasi pona message déjà na ninyo na malili siko botu na anana mutu na nga na mona lokola moni soko bimisi mbisi na congélateur ndenge za siko ba glace wana ezokita na kono sentir mutu na ndenge eloko moko eza na kati mais eloko ezaki nango te ndenge eloko moko eza na kati mais eloko ezalaki na kati te naosantika mutu ekomobetanga mutu eloko moko na kati donc namona pasi na 2018 na décembre wana namona pasi yango wana na lapa na jamais nakokende so na hiver jamais Afrique wana naokende ka na ete biso so tobandi ete kuna mwa malili wana ezalaka bien po biso nde toza bambisi esekaka tokende kaka na ete ya kuna mte na hiver ya kuna baronde elanga na bino na Afrique biso bambisi nde tozalaka boso toye na climat na bino wana esalaka biso vraiment bien esalaka biso bien malili wana biso tomona na biso yango te mais so toke sikoyo na moi na bino kuna mbadi esalanga mpima bien te epesanga mpena bateme moko yana ba décembre vraiment jamais décembre oyo Angola ya Afrique nyonso kaka na oke te loba na kempe na ninyo na biso akoto na juillet wana nde malamu juillet nde bango kuna malili ebandi wana nde esalaka biso vraiment bien osanti mwa malili wana mpala biso tomona yango pene ete na biso esalaka biso bien mais sikoyo soko oke sikoyo oke na moi osouffrir namona pasi vraiment aso telefone nange ekweya na sambwe telefone so ekweya na sambwe ntango ozokita okende ozwa yango pasuki deja panzani bato wana tozaka nzinga bayo